ye Abraham azokolala na bana musala na koko na maboko na mokili na biso ekobo n'existait pas jusque na 1600 jusque na 1400 soki bakangi osali ekobo bakotimola likulu bakundi yo ça n'a pas existé ekobo moyibi na mabele na biso ezalaki te parce que babilanga nyonso ya bato soko koti lia ndenge olingi me komema te okoli mwana Congo azalaki kotambula sans ke amema biloko akolia akokende banda Kinshasa ti Matadi nzela nyonso bazolesa ye okoyiba nini okokende nango wapi tozalaka na batelevizio te kokende oyiba television tozalaka na baradio te kokende oyiba radio okokende oyiba manioko partout il y a des manioko. Donc papa nanga Zambwana alongola makambo ya muyibi na Congo na biso alongola makambo ekobo azongisa makambo na place yangwe uta na ba Brayama na ba Lote bango wana nde banokolala kabana na bango na ba Dawidi oyo alalaka 300 femmes avec mwasi ya soda na ye na Salomon oyo azalaka na basi 1000 mais bakoko na biso bazalaka logique quand même photo ndibaka bakoko na biso nazo monsieur Maluba matondo mingi tokoluka to kene mwa liboso ndekonel kwa sengi maloba na ebite soka zanya likambo ya kobakisa po ete ndeko na biso za bwanda ko komanyola makambo ngo malamu po ye alingi a comprendre bakoko na biso bazalaki ndenge nini liboso ye andima kokota na etape ya mibale ndekonel ko soki maloba zali na pesio yango matondo ndeko na banzi boza koyoka ngai kitoko papa koba. Oui, en tout cas, na pesi nanu matondo na papa bayeti ndoko pesi ngai maloba et puis na pesi bambote na bandeko na ngai nyonso oyo bazali kolanda lokola ta ezali mokuse moya kotanga bakombo ezali te nazwi kaka maloba pamba te na koti penza kala mingi te mais nalandi essentiel ya sujet na biso ya lelo mais eloko kaka nga nalingi koloba ezali ke esengeli nanu na biso toyeba mabe ezali nini pamba te soki toyebi te mabe ezali nini tokobanda kaka kotourne esika moko tokoyeba kodefinir te et puis ngai esika oyo nazali vraiment d'accord te bon ezali point de vue na ngai ya koloba ke bakoko na biso bayebaka mabe te mabe ezali eloko moko oyo tokoki koloba te ke ezalaka te na kati na biso pamba te soki tata nzambe tata mokeli oyo akelaki bato nyonso ezala moyindo ezala bapembe ezala bachinois ezala banani azali kaka tata nzambe oyo akelaki bato nyonso donc soki atiaki eloko moko na kati ya mokili eloko wana ezali bisika nyonso kasi conception kaka oyo bakristianiste baye nango yango nde mutu ebungisi bato nzela pamba te satana azali na ye personnage te donc soki mabe tata nzambe asalaki yango ezali kaka opposé ya nkosongolo pamba te il faut koyeba d'abord lisumu ezali nini parce que naki bandeko mingi bazoba ekobo bazokoba koyiba bazokoloba boye na boye mais sengela biso toyeba nanu kodefinir est kolala na mwasi ezali ekobo ekozala ekobo na ngonga boni mpe toyeba moyibi asali lisumu yango na nini et puis babengi yango lisumu mpo na nini pamba te motu mpe akoki na ye mpe koyiba mais asali na ye lisumu te motu mpe akoki na ye mpe kolala na mwasi asali na ye lisumu te mais sengeli toyeba eloko ekomaka lisumu na ngonga boni mpe eloko ekomaka malamu na esika nini mais soki tozali kaka kobwaka na babale na conception oyo bakristianize baye nango eke biso tokoti na conception wana tobandi kosala débat na biso par rapport ya conception oyo christianisme ememeli biso tokobunga nzela et puis tokotia bandeko ebele na mwa kokoso moyeba comprendre biso ezali te pamba te société na biso soki existaka tokoki jamais koloba avec certitude ke ezalaki parfaite parce que loi ya karma soki se manifesta epai na biso donc ça veut dire que kokoso moko ezalaka kobunga moko ezalaki yango makambo mingi oyo tozali kovivre lelo ezali nde bakarma oyo tozali kofuta ezali nde makambo oyo tosalaki na babileko oyo eleka yango nde moto ezali kosala ke esengeli na biso tofuta niongo wana donc quelque part kokoso ezalaki en tout cas pa bahati nazongisi nanu maloba avant
continuer na débat na biso Matondo. Matondo mingi papa na ngana eliko donc mabe ezalaka na o tata na kelimo apesi malamu apesi mabe alakisi nini eza malamu alakisi nini eza mabe sikoyo yo moko pona soko sali mabe okozwa pe mbano na yo soko sali malamu ekobota kaka malamu papa na ngaza bwana na banzi Olandi est-ce que o ekoki na mutu oyo lingai kozwa po o manyola penza po tolingi tokende to ngonga mombimba ingi kosila kaka mutu na yambo to pesi na lo yano nango te na pesi maloba. Bon, merci ni pona papa Nelko ndenge auti koloba soki to iko définir le mal te to lisumu wana tozako kende nil part na progrès ya sujet oyo. Mais na banza papa Nabilu Kombo ye mutu ameka ipe kopesa description ya très bien ya concernant le mal. Le mal ezali déjà wana, le mal batu babota manango ba ezali na peme na biso malamu pe ezali na peme na biso. Ya wana ezali misala na bokoko na biso qualifié comme nkadia mpemba. Na lingina botindika makambo na niveau penza Bible mingi te, na niveau chrétien penza te. Parce que so dabito kota na ba Bible to bana ko fongola to tanga awa eko koma akumbi émission oyo selon mukanda na bango bandimelaka. Ya wana nga lelo na ye na kana bino. Na lingi pe na yekola na ngana kibukoko. Mais papa Neko question opposée ba répondre ki yango déjà et pas ya papa Nabilu Kombo était le fait ya kosala mabe c'est le mal sauf que expressément pour yebi côté ni nazako kene na yebi no bien vous êtes de grands philosophes je vous félicite a dévié yango pour dire que taya bakoko mabe ezalaka te taya bakoko ezali na 16e siècle ne mundele tango yebi loko eko kota ya le mal et comme salema ya wana osengi to pesa définition ya masu ya mabe mais toza ba mikolo tozongela kuna te tika conscience ya mutu na mutu eye ba ete mutu tango botami le même jour on a ko soit déjà libéré la maman na yo so ça sont des actions qui sont déjà criminelles et ça déjà biloko ya mabe ça existe na jour mutu ayiniati na mabele oyo ya mwana yeso na binani ata yango na côté ba vie chrétienne na ko yebsoka ke avant kutu mutu ya na mabele oyo déjà Nzambe a déclaré qu'il y a un ange a déclaré qu'il y a un malheur à la terre car le diable est venu vers chez vous. Mutu ya misala ya mabe. Mais boboy côté chrétienté ça va. To kota la na boko ko place ni ngo ba yekola di ko sala malamu na tango mabe pe eza ko landa bango. Et comment ils se sont en sortis? Question na ezana nous résolite mais na pesio modérateur to kenenano et puis na suka to linga te réponse ngo ekoya. Mutu mo wa ko dévier ngo ezate comment mutu a se débrouiller na tango kutana na dilemma. Place yo ngai yango na bandi nango ya ngope na kosukisa nango pe yango to ko développer bokende gauche ou droite to ko kima nulle part quand on parle de mal Satan kadia femba à vous l'antenne. Matondo namoni tete papa na biso zambwana aboyi kofungola Biblia na ye na poko ya lelo to ko kende ko salisa bande na biso balingi ba mabe utaki wapi pona nini diabulu pona nini kadia pemba ba pakoli balangi na ndenge est-ce que mabe ezalaka na tango yango pa ya bakoko na biso to ezalaka te papa na kadompe na oyo nyonso oyo kiawa nini olingi ko bakisa na oyo nyonso sili kolobama malobo mboka yo matondo papa bahati na koloba boy eloko ya liboso nakanisi ndeko za bwana esengeli asusu na makambo tozali koloba ezali boy tozali koloba te ke Satan azali soki esengeli azala sali tant tolobi kadia mpemba tozali koloba te ke c'est une entité. Tozali kolobaté que c'est un esprit. Tozali kolobaté que c'est un homme ou c'est un ange. Mais tozali kolobaté zali état ya mutu. Ce qui mutu a choisir qu'on s'éloigner de la vérité, mutu wana a agir na kikadia mpemba. Et ça dit que kadia mpemba zali quelque part aye ko influencer, to kadia mpemba zali quelque part aye ko côté peut-être kadia mpemba ni koloba en dehors de la ligne. En dehors de la ligne, ce n'est pas une personnalité. En dehors de la ligne, c'est un état de fait. Je suis dans la marge ou je suis en dehors de la marge. Ce que je suis dans la marge, nazali na kati na mpemba. Ce que nazali en dehors, nazali kadia, nazali banda ya mpemba. C'est que nakanisi Mbuta Lukombo alingaki a expliquer. Maintenant na kobetela sete moko nakanisi question de connaître quoi atindi atuni awa ezali très capital. Et ce qui to kimi motuna wana to kososula iloko moko te. Pourquoi? Parce que c'est le mal c'est quoi? Et c'est le bien c'est quoi? Si tu as le mal c'est quoi? Tu as qui a créé le mal. Si tu as le bien c'est quoi? Tu as qui a créé le bien. Et ça est très capital. Parce que autrement tu se trouves dans la situation où il y a deux créateurs, un créateur du bien et un créateur du mal.
parce qu'il y en a beaucoup comme ça et ben malamu ke nzambe c'est azali kaka bolamu na bolamu mabe ezalaka na kati na ete azali bolamu na bolamu, c'est ça la définition de tata nzambe. C'est le bien par excellence. Mais le bien c'est quoi? C'est agir dans le sens ya couper sa esengo prospérité na ba mususu. Action nyonso tata nzambe ezalaka toujours pour na bien prospérité ya ba mususu. C'est ça le bien. Mais ce qui montre ça les actions ezali pour la prospérité na ye moko, c'est ça le mal. Ce qui montre ça les eloko nyonso ko sala, ce que ezali kaka pour na yo mutu mususu te ezali kimono kwame. Ce que ezali action o ezali na orientation na kimono kwame. En ce moment-là, action on a tokobenga yango le mal. Ce n'est pas que ngana ko tikondimate que tokoloba que tata nzambe a fait un bien, il a fait un mal. Non. Tata nzambe a pesi nguya na ye. Nguya na ye soko saleli yango mpo ekoka ko benisa po ekoka kotombola bato nyonso ya mokili ozali kosala le bien. Soko ozwi kaka meme nguya tata nzambe wana ozali kosala yango mpo kaka yo moko otondwa mokili mobimba ye souffrir ozali kosala le mal. Donc tata nzambe asali deux choses parce que le mal n'est pas l'opposé du bien. Le corps la femme n'est pas l'opposé de l'homme. Et plutôt le mal en termes simples, c'est l'opposé du mal. Mais la femme n'est pas l'opposé de l'homme. La femme est complémentaire à l'homme. Moi sina mobali babota kamwana. Bénédiction. Mais le mal et le bien babota eloko mokote. Parce que le mal c'est l'absence du bien. Mais le mal ce n'est pas l'opposé du bien. Si on a quoi qui nani akeli mabe toyeba créateur ya oyo akeli malamu azali mokeli bongo oyo akeli mabe ye pe azali mokeli oyo akeli mabe wana tokomi kobunda lelo ye nani soki kaka ute pa tata nzambe. Donc tata nzambe azali mokeli ya malamu pe azali mokeli ya mabe naza na posa ya koyoka eyano nisika wana liboso na biso tokende bozindo po soki topesi eyano na motuna wana ezali na mitu mibale nde tokoyeba ya solo soko ye diabulu azali to diabulu azalaka te. Nabwaki maloba liko na mesa papa abozunga na motuna olimbi na parce que na kanisa na répondre na question na soki kwazinga malamu te. Na lo tata nzambe azali le créateur du bien. Ndenge na kokozo lo nyonso ya malamu ezali tata nzambe. Mpo malamu ezali nini? Malamu ezali eloko salemaka na tina ete yango ekoka kozala lipamboli yango ekoka kopesa esengo na bato nyonso. Makambo nyonso tata nzambe asala ezali kaka lipamboli pe esengo. Mais mabe ezali nini? Mabe ezali eloko oyo nyonso esalemaka na tina ete ekoka kopesa kaka lipamboli na esengo na moto oyo azali kosala yango. C'est ça mabe. Ezali toute action moto azali kopose na tina ete e profiter yango na dizaki mono kwame e profiter kaka ye moko mutu mususu te. C'est ça le mal. Donc na esika tokomona ke tata nzambe aza kokréer kaka le bien. Le mal eza biso bato nde tosalaka yango na kooriente mabe bashwa na biso. Osali eloko po e profiter kaka yo moko obuki mibe kwa tata nzambe olongwe na mpemba tata nzambe okomi kade ya mpemba. Matondo azosi maloba. Matondo elingi koloba ete kati na moto tata nzambe atiaki nyonso ezali malamu akelaki ezali malamu kasi moto ye moko alingi alakisa te ye pe azali nkwangolo ye pe abandi koluka kosala oyo ye moko po ye a se positionner amipesa esika na banzi soki na sosoli olingi koloba ndenge wana papa ndo pei. Nalingi koloba ndenge wana te ezali likambo moto alingi asala eloko pa makwangolo te. Moto aza tendance ya kosala likambo na tina ete epambola mokili mopa ntona kosala likambo na tina ete ye moko kaka asela.